photo, une autre photo, s'il vous plaît. Là, c'est notre Kassaïen perdu. Oh, Nazela Kaye. On voter au thé. Pour quelle raison on ne va pas voter? On vote au thé. On ne le votera pas, pourquoi? Trop fanta. Tu sais, nous, on n'aime pas les Kassaïens qui attaquent le président. Les autres peuvent nous attaquer. C'est normal. Mais on est dans un pays. Non, ils ne peuvent pas. C'est comme ça, c'est la loi. Nous-mêmes, quelle loi? Les Kassaïens, nous sommes les dictateurs chez nous. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ou même c'est la Kassaïen, son réputation. Non, non, bien. C'est ça, quand ce sont des questions de l'Est, il est toujours au premier banc. Au premier rang. Mais c'est le pays. Est-ce qu'il en a parlé? Zela Benale Kanden Zela au train contre Rabiloko. Donc, le Kassai central est coupé sur le plan rail. À l'Obiango, n'a même pas tweet naé. Quand on répond à 21 000 obimisa kiwana. Comment Rosala en Nageri, tu vas tomber au Koué à l'Oamouké. Bon, tu ne seras pas voté. On s'est dit qu'il y a un Kassai central au lab. C'est notre Kassaïen perdu. Oh, Nazela Kaye. On voter au thé. Pour quelle raison on ne va pas voter? On ne le votera pas, pourquoi? Trop fanta. Tu sais, nous, on n'aime pas les Kassaïens qui attaquent le président. Les autres peuvent nous attaquer. C'est normal. Mais on est dans un pays. Non, ils ne peuvent pas. C'est comme ça, c'est la loi. Nous-mêmes, les Kassaïens, nous sommes les dictateurs chez nous. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ou même c'est la Kassaïen, son réputation. Non, non, bien. C'est ça, quand ce sont des questions de l'Est, il est toujours au premier banc. Au premier rang. Mais c'est le pays. Est-ce qu'il en a parlé? Zela Benale Kanden Zela au train contre Rabiloko. Donc, le Kassai central est coupé sur le plan rail. À l'Obiango, n'a même pas tweet naé. Quand on répond à 21 000 obimisa kiwana. Comment Rosala en Nageri, tu vas tomber au Koué à l'Oamouké. Bon, tu ne seras pas voté. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a signé quelques ordonnances portant création il y a quelques structures et tangamaki na ba antenne ya radio et télévision nationale mokolo ya lobby et pas ya madame Tina Salama ba ordonnance oyo boyebaka ezali nde mpona ko-créer organisme public oyo babengi na mokuse na kombo ya Fonds social de la République démocratique du Congo. Ezali placé sous autorité ya président de la République boyebaka Monsieur Philippe Ngwalande azali coordonnateur ou azali kokumbola mosala kuna kitoko. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a créé l'Isusu établissement pour na ko gérer ba opération ya ba Uganda oyo ezali ordonné na Cour internationale de la justice kuna boyebaka coordonnateur na yango ezali nde Monsieur Mwarabu pe adjoint na ye ezali Bob Lukusa PCA na kombo ya Monsieur Kalombo pour na cellule ya innovation pe changement ya mentalité Monsieur Jacques Kangudia yende azali coordonnateur pour na likambu oyo etali innovation pe changement ya mentalité. Na
bango koluka na bango na cadre ya kalai ngangu kalai technique musala na bango ezande kolo na ba fleur donc babengaka bango ba fleuriste awa na limete na 6e rue résidentielle bazali kolela kaka ndenge balongoli bango awa bisika bamesana koluka na base ya nzete balonaka ba fleur na bango kasi balobi na bango bakende na ngambu kuna na industriel nde bisika bakende kokontinue musala na bango population balobi awa bamesala deja kosala musala bayebi te bakosuka ndenge nini kasi bakonzi balobi bakende nanu kuna balongwa bisika bamesana na se ya nzete topesa bango connaissant avant ke biso tokende wapesa biso mbongo ya mabulu tosalanga po filere ebongaka ifo kotia mai filere ebongaka ifo ezala mosusu elimase ya malili na se ya nzete ya ombrage mais maintenant baye koexpose biso boye wana babomi biso ndenge omoni balongoli biso baye kotia biso papa toza na pasi tosali bademarshe ebele mpona te bayeba utilité ya nature ata bamikozi na biso ya likolo bayebeli totamboli plan oyo ozomona lelo chaque année tozalaka na problème ndenge bafusionne biso kuna touta bapremière baye kotia biso nyonso et puis bourgmestre sortant Douglas ayebisaki biso te ke awa eza libela na accord ya gouverneur tala lelo nde basali biso ata place toye papa toyebi deja ke lelo lobi bakobouge lisusu awa ndenge toye awa bafleuriste basi bakufa donc fleur nyonso bakomema awa ekokufa yango wana basengi na bakonzi to na ministre ya environnement ata na likambo na bango po bayebi ke bayaka kosomba mpe banzete eza mosala mpe basalaka bote na kati ya ville lokola balobi na bango balongwa awa kuna bisika batindi bango bamoni neti ekosimba te po awa batekaka na cadre tumbini kwanga bakididipa po bana na ndako balia na kovivre na kati ya mboka na biso kozala sante malamu to kovivre kitoko ezalaka ngolu kouta na nzambe kasi tomonaka mingi soki ba problème eleki yo moto okoluka elongi ya nzambe tina mama oyo bozali komona fandi awa akendaki koluka elongi ya nzambe na ngomba ya mangengenge kasi ya pasi pe mawa ezali nini na kokende kosambela na ye akutana na papa oyo bozali komona soi-disant prophète toyebi te soki azali nani kasi balobi avandaka na matete akutana na mama oyo soki ayebaki ndenge nini ke mama oyo azali na mwa eloko alandela mama oyo mama azali koresiste abotola ye sak abamba ye nzete na elongi atoboka awa ndenge bozali komona toza na ngomba ya mangengenge awa ndeko mwasi oyo bozomona oyo ayaki priere ye mokoka nde toyoluka nzambe akutana na prophète oyo na nzela soi-disant rwande oyo soki na so criminel oyo akangi na nzela abandi komena se apambi ye banzete abotoli na saki oyo nga na simbi oyo abotoli na mbongo nyonso moto komoni oyo prophète ozomona oyo prophète yeyo avant na matete ser yeyo azokoka susu te abeti ye nzete na motu botala bino moko na mangenge bato bakomisa insécurité bango oyo tala ndenge apandi ser na biso tala ndenge apandi tala boye te mutu akeke koluka elongi ya nzambe akuti eloko ya boye toyebi te soki avandaki na ye na ndaku to mpe soki ndenge nini antuka papa oyo amibimisaki azali moto ya losambo mpona kogide bato nzoka nde azali nde mobomi tala alingi koboma bomoi ya mama bato ezali pasi kasi lokola bakangi ye akende mpo insécurité kote oyo eza nde bango nde basalaka yango moto aye kosambela akuta ye na bato ya mabe boye akende mpenza akangi na nzela abandi komena se apambi ye banzete abotoli na saki oyo nga na simbi oyo moko kazakwa ndako ya bacaution mais pasi mpe mawa ekoki kosekisa mame ndimi nanga ke ezali souffrance na niveau ya kosakana te awa tozali na province ya Congo central na territoire ya Mwanda centre de santé bozali komona babengaka yango centre humanitaire mbongo ya Thérèse tala na libande ezoyebana te lokwa babeta yango bamasasi raté don madusu awa bintiengwa bazangaka te tokotaka te tokoti na kati engaye ya liboso tala place bamaladi bazolala donc etokoka ya pambe etokongo mpe ezoyebana couleur te ere moko ndenge bapesi balalela yango ere moko ndenge bintiekwa echangea déjà couleur totiki te tala mosiki ya likolo donc so bolandeli bien bintiekwa baza wana pasi mpe mawa tokoti boyo bozomona eza kwa pharmacie donc nyonso batondisana eza stétique ya podium bakisa nyonso bozomona esalaka te pasi mpe mawa baserenge kutu ya kala makasi
tala infirmier ye moko nga lati donc kondo pene la kisike soko ye awa ubiki kumisa nzambe yoka communication awa condition na biso eza gravement malade vraiment tout ça grave d'abord population va bien dit tout ça passe qui si tout ça na moté nous besoin mon produit tout ça na mon que nous bénéfice moi après mes papa ministre ya santé est-ce que bosuka kaka na gombe o botambola ka Congo mobimba tala centre de santé o ezali place pas congolais bazoya ko santé eza passe pe mawa il faut ko luka ko sala moi tour ko tambola mais pas notable ya province ya Congo central boko sala te côté centre de santé moko yango zo sunga bandeko awa na village Lovo. De la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa a appris que des éléments commis à sa sécurité en tant qu'ancien président de la centrale électorale en RDC aient été retirés, selon des proches, séménant une perquisition sans mandat qui est faite chez lui en sa résidence de Kinshasa, située sur l'avenue Colonel Tchachi, non loin du palais de la Nation. En ce 23 mars 2023, toujours selon les proches de Corneille Nangaa, ces événements seraient justifiés par le fait que ce dernier est devenu politicien du camp de l'opposition et que désormais sa vie est en danger car sa sécurité a été dégarnie. Ce mercredi, c'est un escadron de la police armée qui a débarqué en ma résidence, a confié Corneille Nangaa à Malaika Télévision sans ordre de mission. Et la raison serait que ces militaires sont à la recherche des armes dans sa résidence, toujours selon Corneille Nangaa. L'ancien président de la CENI s'est en effet depuis un temps, après s'être déclaré candidat président pour les élections de décembre 2023, caractérisé par des sorties médiatiques révélant selon lui la vérité sur l'issue des élections de 2018 qui n'était qu'un deal politique, affirme-t-il. esali pasi pe mawa na commune ya Bandalungwa awa na Joël Iten na arrêt oyo Joël Iten esika bato bazwaka transport mwana mobali oyo azali mokumbi mutuka abulaka na ye abimi na ndako po ya kozwa mutuka abanda musala na ye akweya akufa mutu asimbi ete mutu atuti ete ye moko akufi kaka boye sur place population eye ebele bamususu baza kolela bamususu baza kokamwa pe balobi na mikolo alingala facile. C'est ma chauffeur, nous avons une menace. Donc nous sommes pour la sécurité, moi je suis solo, nous sommes en moté. Quand on va chauffeur, un mois il est raté, une semaine il est raté, un chauffeur, on va pour alors, donc on fait trop. L'État a sécurité, sécurité malade, pour les athées. Donc on coupe par aérotal, attends la chauffeur. Abima parle là-bas, l'État est le BBT. Dans l'Embi, dans le moment de l'Embi. Sécurité dans le moment pour les athées. Donc on coupe par le rôle, on va se sonner pour ma vie, son malarié pour ma vie. Parce qu'il n'y a pas un aïe. Il a assassiné, c'est comme s'il avait une crise. Qui n'a eu comme la les attaques au pays, et la famille s'est présentée. Nous, l'État, on a essayé de faire ce qu'il faut. On a protégé les corps et on a donné les transports pour acheminer les corps morts à l'État. Le reste, ça ne s'est pas fait. mingi checking ya nzoto pe ezalaka malamu pamba te kokanisa malamu nzoka nde bokonese banda kolia mukie tango komema yo wele vimba bacourage kaka na libote ya papa oyo. C'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Rozalate. Très bien. Et yemoko alobi lisusu na interview lisusu. Alobi vous pensez vraiment que le peuple est Azali Nyama, Azali Zoba, moto Azali Konyokola ye après c'est le sous 5 ans le sous pour continuer Konyokola ye. Bon, on le crétinise, on a Bamouna ye. Pour nous c'est comme des paroles d'évangile, c'était sorti de la bouche du chef. On n'invente rien. Est-ce que, voilà, c'est ça que moi on a dit que si vous continuez avec cette logique, il y a Soti Kadima, donc vous ne reconnaissez pas Kadima comme président. Non. Attendez. J'ai continué avec ma question. Ouais. Et c'est bon que si vous continuez avec cette logique, on peut se référer à la logique qui a Fayoulou, qui refusait la machine à voter. Et en dernière minute, avec une machine à voter. Et au finish, c'est Tshisekedi qui avait gagné les élections, qui avait dit voilà, avec ou sans machine, aucune élection. Le monde était que ce peut continuer la logique de la Kadima,
Biso doit été comme président, il y a signé et consort, tout ça. Si nous arrivons à la date victoire, vous montrez que FCC peut perdre à Roti que tomber dans le même problème au Fayoulou à tomber qui n'a pas élection passée. Avenir des domaines Nzambeleki. Le temps est remède à tout. Le karma existe. Au moins en janvier 2024, plus jamais Emmanuel Macron pourrait se permettre le genre de discours dont il y aurait eu un compromis à l'africaine. C'est le peuple qui décidera. Et je pense que le peuple a déjà décidé. Le peuple a signé déjà pour l'anamité. Jamais on peut se voter. Il y a un homme qui s'est abattu. Ba mama oyo batondi boye na balabala noko tozali na commune ya Mongafula selon ba information ezali nde ba famille ya basoda basi ya basoda bazali kolela batiki bango libanda, c'est-à-dire babimisi bango na ndaku ndenge bango moko balobi o ezali libanais moko a déclaré ezali mabele na ye ezali concession na ye kukamwa banvula na banvula bavanda kasi basutuka baye ko degia puis bango baleli population koto biso tozebele siko tozosenga na mokonzi ya mboka dossier tokenda tina parquet dossier ya faux bakonzi mingi ebele bazali kuna babi dossier eza malamu te mais kokoma na juge oyo akenda po akata dossier asengi mbongo biso bapauvre tokoki opesa te alors baoyo bazalaki kosama na biso bapesi mbongo apesi bango faveur ke bango nde bakoyesi biso engi na président de la république aya kotala likambo oyo awa ezalaka toujours bayaka po bavanda bayaka na bato mpona sikoyo ekomi komi ya insécurité ntina bamilie oyo nde tosengi na mokonzi ya mboka na baservice nyonso ya leta baya batalela biso kote oyo. Jean-François David po naza kolo mabele naza na société na ngai eza awa il faut bino bobima papa bayi kobimisa biso sipa bayi kobimisa biso tolalaka libanda 2 semaines na bana biloko libanda tant to bandi ko samba na bango babimisi certificat na bango ya 2010 to sani na bango après baye ko luka o to sala échange ya ba document tant to sali échange ya ba document bakay batali document na biso zaliki ancien document bakay ko sali sa certificat na isma ya 1990 o za na suka ya biso nyonso de aussi omona wapi batu ya ndenge wana 2 certificats bazolonga balongisi batu wana batala libota nyonso eza munene awo so badeguerpi bango baokende wapi baprofesseur bazawa oyo basa basoda bazawa bato nyonso basomba awa totosenga na commune ya Mongafula awa bingumestre asala makasi po toza lopango moko 2 personnes 3 personnes bato mosusu baobima toyebi bango te en tout cas bingumestre aya asala makasi tozwa décision ya suka bakondie boko tana likambu oyo parce que Congolais il faut vivre librement na mabele naï. Match à suivre. Wow. L'orgueil est un petit monstre. Il vous laisse croire que vous êtes supérieur aux autres. En réalité, vous ne valez rien. Cultivez plutôt l'humilité et vous aurez la bonne récolte. À demain 20h. Les mosusu mundele o ya Belge. Asa Haïti taki biso baluba. Biso bakasayen ke toko ko zo pouvoir te. En tout cas, les mosusu mundele ayebaki très bien que bato oyo bakoka makambo te baninga na ngai botala bato baza kofingana Mobutu azwi pouvoir a régné 32 ans bangala bafingani te bangala bamibomi te bangala bavandi très bien ataka moi discussion ezalaki entre bango mais bayebaki ndenge nini ya koarrange yango Baswahili balé pouvoir pendant 18 ans, tout ça 4 ans ya musée. Pepele, ya baluba kofingana. Bazoko finga moi sina bilamba na ye ya kati. Mais c'est que je vais vous dire une chose. Après le pouvoir, il y a Félix. En tout cas, bato ebele bakokufa na bato ebele baokende na ba réfugié politique bato ebele bakokende ba mosusu bakokufa ba mosusu baokende na ba réfugié politique biso bakasaye on a échoué parce que pouvoir au biso tolobaki te zwa pouvoir
ezalaki pouvoir ya partage, c'est-à-dire mboka mobimba lelo ekomi baégoïste eloko eza korevolte bato ezali nde égoïsme